Fachina Kabundi basi impact. Kokota te, so kokoti otika na soni. Mais moi je t'informe non. Nazo yebiso Jean-Marc na Félix et Loko Moko. Qui dit Félix, qui dit Jean-Marc? Ce qui Félix Jean-Marc Azaï engagé pour IDPST ou bien Makam Jean-Marc Azo Sala Félix Alingangote. Mais la godé nous sangon à l'immédiat. Mon toi nommé Katumbi a yendengenin. Fayu la comme ça la déclaration n'importe comment. Au moins ndenga bokomé oyimba na balar. Yo ke gono yibimbonga batu ya Eva Bazaïb. Ozomon. Bokomé oyimba balar. Batu ala moga mibi. Bescrew. Au moins bokomé oyimba balar. Fayu na agino zo yibalar ya batu ya Eva Bazaïb. Omona pasi ango kabila kabanga zali Katumbi akoko koma na mboko puisque Katumbi aya akoma tina kasumbalese nazo kota kabila chele ndelo bachie ba ibiseke tesoko za mobali kati sandelo akati saka pete aujourd'hui soki lelo moni Katumbi akiti il a vite compris que était chef de l'état zamoko bato bazali ko contester ne ba Steve Kivata ba bazolo ba Steve Kivata ba ngala ba media ba libi que était Félix Azar président nommé nommé par qui alibi faïla zamu yi bien vraiment $10,000 faïla moni et toi azala ke pas fachi ayo sani yango Samuel et toi alibi que était na président na zotika plainte fade na house depuis etikali faïla pesa galarité Samuel et toi yozo après ça galarité Congo France France.com site ya Tolo Masolo danger Masolo kitoko CongoFrance.com Alandia Congo France oui madame la carte tranche na bino to sola ko itali ma politique ya mboka Congo lelo vraiment toza awa lelo na permanence ya IDPS na kokutana na yoka 100 vis-à-vis actualité za makasi vis-à-vis makambo ezokende lo nation tokolobela arrivé à Moïse Katumbi na kati ya RD Congo précisément dans Lubumbashi donc arrivé à Bruno Chibala la cité à Oya au place où il déposé lettre né à démission à RTNCP va afficher les biso déjà premier ministre Otoyebi le professeur Sylvestre a commis premier ministre ya Ngumba et ya RD Congo Mende a annoncé que à ressaisir Assemblée nationale la justice pour la humiliation ba humilier qui lobby après tu reçois makambu mo embelé ben na kati mission na biso lelo bonjour Yokason bonjour maman bon maman yo yebi na lobby makasi nazali ba nommé CG to ba voter CG expliquer CG ba voter katin CG ba nomaka na président à l'intérim Jean-Marc Kabonda ndano a nommé ezana prérogative na sur plan statutaire c'est ça et ça la makabongo moi obo ya yango ezalité montako tchate mbazate sur les plans statutaires. Mais ce qui est dans l'article 35, il y a IDPS, le président y a statut. Le président intérim n'a pas droit à nommer Yokason. Bon, c'est 28 années. Il n'a pas droit à l'article 1 est bien noté. Biso yo ze moto IDPS c'était ntika na pesa. Ngana mo pandisa on a pas pareil. Yo zo ba biloko moko ba parachute ndengwana. Moi na ngana informer skasi. Yo zo biloko moko e utili kolo. Ngai na zo biso ke président Félix Jean-Marc Kabon Augustin Kabuya ba yebi statut ya IDPS bien bazo maîtriser bien. Ba combattant pe ba yebi statut ya IDPS. Soki ezala tonela tika ba lobati yo lingo tumbola ngai mingi tika na soki ezala ki ke président Félix azali d'accord te na makambo kabunda zo sala lelo mbele déjà makambo nyonso nomination akabu yeyete mais ngana zo yebisa soki président Félix azaki d'accord na président Jean-Marc te Jean-Marc ko engager le souci de pes mais tant que monto sa pesi ezala lokola monto asimisi chombo Simbi Chombo puisque Azam tenait à confiance 5 ans. Congrès dans 3 mois. Des athées. 3 mois pour Nanabim. Mais ils ont dit ceci par rapport Neye Marambagende qui ko solo la na kuna na cité de l'Union africaine na mona mboka conseiller le Jacques Lunga ba lobby était dans 3 mois ba ke na congrès ngo moni était bato ya côté ngambo na ngambo bavandi ba batie na se. Banani. Biso vanda nani. Bato wana passer na bango ezandeni. Passer à Batouana et Zali Mabé, Basala passé
basali biloko moko terrible. Donc bango tokoki ko discuter na bango te. Lelo bato bazalaka bateka IDPS basala ba bêtise makasi na IDPS moto azo ba pese mbongo ya carte de tournant du vivant du président moto bongo baya ko chez président ya parti tika ba loba balimbisa bango balimbisa ki bango. Pourquoi ayate soki tozana mawate mbela yete puisque du vivant du président Tshisekedi Jacques Mena azaka ko fiko koma na IDPS te azaka ko koma te. Mais lelo facha lebi na kombo ya réconciliation to sangana to kutana asali mabe bokomi ko condamner bokomi ko condamner fachi et puis bokomi ko condamner te bozolinga kutu kozo na pouvoir na ye bango muso bazoleka na media balibite ndenge za boy facha ko basusu na kombo IDPS te. Mon mboka Peter Kazadi alobi yango Peter Kazadi a comprendre que te il faut ça na réserve te non tikana lobate tikana yebso que te Peter Kazadi a na réserve aza na réserve c'est un combattant mais aza na réserve akota na barizo wana te un combattant c'est un maître avocat non mais combattant d'abord un combattant tous nous sommes des combattants tout oza ba combattant mutu nyonso na kati tozana na ba combattant moya liboso ezali combattant soki eloko oyo bato bazali kosala posa na bango ezanini bazo benda banzela baliembongo baluka trouble na IDPS awo. Or notre souci ezali que toluka trouble na IDPS te tozala eloko moko tosangana tosala liboke moko tata moko ezali eloko moko batikeli biso ezali IDPS héritage na biso. Comment bino bokomi kosenga congrès aussi longtemps tozana on fachi tosali tokei congrès to voter fachi pour 5 ans. Fachi a comprendre que te en tout cas ndenge na zaboye na pesira ngai mutu ngai ya confiance c'est Jean-Marc Kabund puisque mutu après kokufa Tshisekedi puisque bino ba avocat bazalaka bino bozolo baboza ba mettre en oh ba avocat ya nani ba avocat mususu soki ya kodame ba docteur en docteur en Songolo Pakal bozalaka pourquoi Tshisekedi a luka bino te nommé pino poste ya secrétaire général akendaka koluka Kabund place tel azalaka lelo Kabund ye a jusqu'au objectif ezaki que a comme sa parti na pouvoir lelo chose faite Félix président de la République facha le bité pour nazo déjà nazana la kimia muto na kuyiko tikela pouvoir ezali Jean-Marc Kabund asimbisie chombo alebi simbelanga chombo yo yambaka ka bapel osala na ba SMS soka yako besanga rapport banane babengaki puisque loko moko ekuko salama na IDPS Félix a yebité président de la République et loko nyonso a yebian na lobaka liboso ke réseau bandeko ba koti eza réseau kindoki voilà maintenant na moi tomoni bato moko basimana na machette na mbeli toyeko za permanence a IDPS papa wa kwenda wa kwenda na wakenda baza problème na basimba nikete papa congrès salamité ordonnance moko est signé te na moi kaka boybet boyeko za permanence avant d'abord bino bolo na convention démocrate il faut d'abord ba fédéraux nde bazali habilité à koloba tous les fédéraux bazali sa déclaration ba lobi ba reconnaître bato wana ba yebi bango te passer na bango ezalaka mabe ba yepo basala ba yeko menacer IDPS sana kimi IDPS za menacer te ezali na trouble te. En tout cas, Marambo IDPS ezo sala vraiment pas si mingi parce que oye koto à gauche Top Congo lobby OK boyo aleki na Top Congo aleki na RTBF o aleki boy donc on en discute donc faut comprendre. Si ngana ngene expliquer boy. Tango ina IDPS awo. Crise moko za wapi? Omoni moto moko zo bel. Te ba pota ba blessé. Te bazao. Crise zawo moto moko bazo bel ke te IDPS na crise. Ndengo koti boye. Kimi ezali bato moko nde bazoleka na media puisque objectif na bango ezalaki nini 2023 babanda komonisa fachi biso tobeta politique tosika makambo ya gauche droite ya makambo ezanga tina IDPS zo continuer lelo basi banomé déjà secrétaire général Nyata Bortolek et aujourd'hui Fachi a nommé premier ministre chef du gouvernement ya président Tokei na arrivé à Moïse Katumbi na kati ya ngomba Lubumbashi parce que tomoni ete actualité ngo pela lipo dan premier ministre to eta premier ministre Nyati Moïse Katumbi na kati ya RDC aye lokwa chauve souris to lokwa nkususan tango Kabila kabanga zali Katumbi akokoma na mboko puisque Katumbi aya akoma tina kasumbalese nazo kota Kabila chele ndelo
Batie ba yebisaka te soko za mobali kati sandelo akati saka pete. Aujourd'hui soki lelo moni Katumbi Akiti, il a vite compris qu'il était chef de l'État Zamoko. Bato bazali ko contester. Ne ba Steve Kivata ba bazolo ba Steve Kivata. Ba ngana ba media ba lebi que était Félix Azar président nommé. Président nommé. Nommé par qui? Au sommet chef de l'État ba nommé ka ministère. Pour ba nommé. Si comme on nommé Katumbi a yendenge nini. Fayulu a commis ko sala ba déclaration n'importe comment. O moni ndenga ba commis ko yimba na balar. Yo ke weno yibimbonga bato ya Eva Bazaïba ozomona bokomi oyiba la bato ala moka miyibi bescrew omoni bokomi oyiba ka balar Fayulu na agena ozo yiba la ya bato ya Eva Bazaïba omona pasi nabi oya lelo mwana mboka buno chibalaki kotika lettre ne à démission aoleka na audito tote assis à démissionner, ce n'est pas dire à l'équité. Assis à démissionner et puis tant qu'on a démissionné à partir de 10h, les lots na minute 13h 14h président nommé, a nommé premier ministre. Puisque tant il y a qu'on perd des réalités, président Loba qui semaine prochaine, semaine est bandit les lots. Donc dans 3 ou 4 jours, bazo se composer, bazo contacter. Comment on essaie ça la magie déjà. D'ici là, bandi se nommé ba ministre. Gouvernement bimi ba investir yango nyata bo retoleka. Oh ba maman ba papa bobongisa ba toilette hein bana ba banda osumba désordre mais a annoncé qu'à ressaisir l'Assemblée nationale de justice pour la humiliation oyo basala qui est lobby parce que moi mboka la mère Mbende a déjà député national son humiliation lobby bino pe bo moto humanisme ezate na pouvoir en ballot pouvoir en ballot état de droit na état de droit intouchable à Zalagate. Quel que soit une humilité, ceux qui ont muibi, on va d'abord te convoquer. Oya ko pesa explication. Men de ba bengié aya ko expliquer diama batu ya 87 carats. Bana wana ba komi boyi. Te 87 carats. 87 carats. Diama o ekei ba petona ba komi ba botoli bangu diama ba petit komi ko tuna diama na epam na maboko ya mende. Menda le bibo zele. C'est pour cela que kende ko fona la police fa bengi Basile le bingaite bo bengai mende aya ko expliquer tango ba bengi la mbere menda linga cha mapeka qui était moi je suis intouchable. C'est pour cela ba bilitereze ki alinga ki ko boya tango ba linga ba zoye menda komite zela bo madame aloba ki zela na zo mate ko ta mende kota menda koti ba kotisie pour akende ko explication tango moni déjà qui était azana humilité Batikiye, mais à l'époque, Mende au Malanga Zali, donc Mende Zali porte-parole à Kabila. Yo linga aussi ma Mende à Tapemben. O azate ko tamna na cortège. C'est ça l'impunité. Ozo yo déjà qui était na minute yo, mon intouchable na Congo azate. Mon tunyon se ba ko frapper yo en désordre. Mibeko ndeze ezokanga. Mibeko ezali au-dessus ya mon tunyon. Balobiete maramso le katomoni général mon pépé biete ba suspendre na ba fonction de colonel au Mazanga pe aza bakangi moi mboka Basile olongo pe ba interpeller lelo et pas Janine Mabunda pour na été akanga apesi ordre bakanga moi mboka la mère mais le monde était des droits na ebiso état des droits zali vous savez batu ba mesana na bibika makambo ite bokomona yango. Oui, au Salam na Congo, vous allez pour la toute première fois. Congolais nyonso à comprendre que Félix Ango Elengien. État de droit pesa eza mabeko la dictature hein. État de droit dictature ezala er moko mutako salba mais état de droit zali chaque article. À chaque fois zoloba yeba malobani zoloba. Lokola fayolo. De moko ba ko ganga fayolo, ba te ba comprendre que et ce n'est pas nous. Ezali mibeko. Katumbi azo linga apporter fayolo plainte. Puisqu'ils ont engagé Nani Lamoka illégalement. Puisque Lamoka ezali na chef nango na minute ezali cordon nango ezali Moïse Katumbi pour 3 mois. Bino tout bondi et puis yo moto zelo lobaka ke ba trahir. Yo peut trahir accord ya nani ya Belgique. Hein? Puisque bozaki oh Félix a boy accord hein Genève bora ya bandoki. Bora bancho. Genève vango ezalaki dans banani ba français ou bazali ko soutenir le Fayulu ba yepa faché ba débité yo landi petit wana Holanda te biso to simana yo yonde mokonzi nyata bo toleka to yeto fungola liboke makamba vérité des nécessaires Mosengo Pasinya
mosengo alebite ngai na reconnaître Fachi nazo yeba déjà que partout puisque papa a pesaki bango 48 heures à l'époque soki bo sali erreur catholique makambo ya 5 ans na bomi ndio moni show la bongami na tongo président na ye papa yo ambongo bo ti osala mesa wazi ambongo sali mesa zo sala kete vérité des urnes siko tuna ambongo le minute kete vérité des urnes za wapi aya siko na yide pesa to pesa vérité des aya na ba PV ngai moko na pesa ba vérité des urnes hein vous comprenez la vérité des urnes nous autres nous beaucoup anani aussi longtemps au na cour constitutionnelle tigana lo ba omoni volé monto ke pas sangwa ke no tubela la da batawa uti oyiba akepa moznani akepa papa le bit avant oyawa lo banano yebisa madame nani Eva Bazayiba ke ozoyelare na ye Eva zana kanda mabe Eva le bina yeba ki fayilo zabo ite vio yibinga lare na kati ya nani akisangani na telengani boy ve Vasiliki mabe ale bi fayilo zamu yibi vraiment $10,000 fayilo mani eto azala ke pa Fachi ayo sani yango Samuel eto ale bi kete na président na zotika plainte Fade na house depuis etikali fayilo pesa galare te eto Samuel eto yozo apesa galare te apesa lare na batu donc soki bakangi fayilo eza pour obemi ya Fade na house eza batu ya Samuel eto ayaki awa alebi président batu ba découvrir président te Fachi azana maire moko ya kobongisa mboko tala lelo sikoyo batu ya mbanga siko tuna batu wana bazokende mbongo ezo lima bango et puis yo nani Eva Bazayiba $10,000 ngotama na ngoke na Kisangani pona kosomba mbisi hein ngasoma mbembe escargot nambala mbalanga nambala sokali namboma Eva Bazayiba Eva hein Madidi Martin Madidi hein vous comprenez Madidi Martin ah vieux oyiba kande hein ana yeba kite hein na papa ba se réconcilier eloko bazo sala non tant ya kokutana biso na bango ese leki kala biso na moment soki fayilo asengi autorité donc au moment où le président nommé déjà premier ministre pas de dialogue pas de négociation pas de conciliabile il n'y a plus question de soloner n'importe qui na moment où Fachi azali focalisé pour un changement nouveau avec le peuple congolais biloko kozela ko yakaboy table ronde nani azali ko senga o nani Mobak Valentin Valentin hein azo senga ni table ronde to pesi ote ebise ba petit moko boke na Équateur bo senga nzeta gayal so bokati yango e ko sala ronde moko liboma pe bo ko sala ngo table ronde bo sala ba table bo sala ba oneni transition oh ronde to fanda to sala transition ya 3 ans na mandat na biso sala transition yo nani pusana mura nyata yo hein Usana muranya tayo yo kason. Moi mboka to chité na biso Augustin Kabuya lelo secrétaire général à IDPS nde bozolo Barcelone ba makomi ndenge pe moi mboka Jean-Marc Kabunda Chesikana est-ce que ne balobara na français les ça c'est là en famille boko bongisa bino nyoso akozongisa bino na bolingo tata tika kipino est-ce que Jean-Marc a un problème Augustin a un problème na bato asolo na bato nyonso Augustin a humble progrès abengi ba nyonso boya to soit est-ce que du progrès bazana un problème bazana bango problème te di progrès nde ba koti na réseau ya bato oyo bayeba kité puisque bango ba manipulaka bango ba bengi bango na bato moko miyibi di progrès ce sont nos frères baza bande ko na biso mais bayeba bango ba pesi bango eloko ba koti na eloko moko bazalaka te bango tout ba to sokana bango na fils moko pa ozonga na ndako me na te fils a komi da mutala mokazi fils na mais soki balingi mais tuna ngai yo na bandaka na ibisa kabino ke moi personnellement bato toza na pouvoir est-ce que tokoki ko benda makele na ba média toleka na média qui était en tout cas pas même 3 mois il est Fachi a pouvoir est-ce que mutu akozo misala te ba kongole boko za misala te comment bino boko benda makele na IDPS obandi ko fuinde kabundi oh rezo finga Fachi baza pasa oh bato basenya pacte basenya pacte abutu te la mo mais na yebisios basenya pacte Fachi na kabundi basenya pacte kokota te soko koti kotika na soni mais moi je t'informe non nazo yebiso Jean-Marc na Félix eloko moko qui dit Félix qui dit Jean-Marc soki lelo siko soki Félix Jean-Marc azali ko engagé IDPS te ou bien makamo Jean-Marc azo sala Félix alingi ngo te mais la ko dénoncer à l'immédiat tango Jean-Marc a nommé secrétaire général depuis samedi est-ce que soki lelo Fachi a le Fachi a nommé le président de la République non autorité morale il faut qu'on consulte avant et que ça tout il faut qu'on consulte
président na lingana nommé au lebini te nyata to leka yo zela nani to leka bon président beaucoup d'années soumis pour ya komi da mo konza mboka bakomi ko pesa média na leka na média penal bete non il faut du respect selfie non il faut du respect avec le chef de l'état to kuta naka to sala yebi biso tout ngiri nyos zo na bana ko beta na média que président to sala ça c'est manque de respect aza chef de l'état jamais na ko leka na ba média ko ba biloko ndengwana président il me connaît et puis aliyebi que ceux qui ont ngana zoloba nazana posa yake lelo congolais nyos tozo mandat ya mi balendenge nini il faut to sala malamu peuple ayoka sko souci ayoka soupe ayoka mafuta oya IDPS puisque toloba est le peuple d'abord comment le peuple d'abord est kokota sko na misala et monana il faut d'abord tous tiens c'est ce qu'il y a s'il y a des divergences si réellement batwana baza bande kwa IDPS bino ba journaliste kende ko tuna bango pourquoi bino bozela quitter tango Félix d'abord mongolo Félix a démissionné qui bosala makelele tapona nini tika il faut tuna batwana pourquoi mongolo Félix a démissionné qui a pesa Jean-Marc a signé qui était Jean-Marc ndati kana parti pourquoi basala makelele te après combien de mois les losiko bazo ko sa makelele nani a pesi influence hein aux hommes déjà qui était mbongo metambolaki balinga basala coup d'état ngo pe ko simbarate en tant que biso tozali ba gardien les vrais gardiens du temple pour mukolo bokoya to kotelemela kabino tina suka yo gardien du temple on le problème mais ngai nazali président parlement debout nazo garder banani ba patete hein moi je suis le président du parlement na garder ba pate il faut to bokola ba to sala que te lelo makambo échanger to pesa moral chaque jour musalo ngana sala chaque jour qui peut le faire chaque jour nazo le bela bato hein 100 bino bozi bokonzi bobi na 2023 il faut bozonga po bosa sous deuxième mandat na ba association bokomi nango ebele bokomi koliaka batu bambizana lobana bokomi koliaka batu bambongo sans bon balembo bana ba association na bino bokimisa batu te batu bakoya kokota na parti ndenge ni ekomi mutu bovinga na solara na président na bebo ya na bambongo ba fiche bosa bo bon ande kezo kitsa pe crédibilité à IDP non ce que mutazo créer aso fati yango ya bakangi yango attendez d'abord yoyoka ce que mutazo créer loko na ye ce n'est pas interdit puisque na kati association akobenda na ye député songol pakala mais toboy influence ya kete président tinda kinga na sala boy tango bazo sala président yebité mususu ezali abasali Augustin mususu basali boy mutu na montazo sala ndenge mais ba conciter mutu te ozo comprendre mais tango yo komi ko sala loko na kati ya kete po président landanga président na parti principal oye baniti na monde entier puisque na yebisa kabino IDPS ezali partout ezali représenté dans le monde Obama parti politique na ye ezaka na RDC te hein pour yebake na minute oyo donc ce qui toke na Afrique du Sud il y a Zuma ANC ezalaka na Congo te mais ce qui na Afrique du Sud IDPS ezotoka drapeau ezopepa ya IDPS ezelo komoko même ba basaka na komba IDPS bozwa exil à cause de IDPS na porte partout ce que za membre ya IDPS te bozwa laisser l'été okoyoka bakangi okoti boloko siko batutu bawangani bakomi kosenga te vie siko MLC bino bozaka kotuna MLC oh boy bakomi ko bakutunyo se bakomi so bakoti o MLC te MLC na o yubi MLC te mbemba te ebite même oti yubi charman na ebite na ebika ka IDPS tout le monde même si na ambassade ba ebika IDPS soko ke na carte ya IDPS mala moko bako toucher eloko na yote mais bino le bakomi ko sakana ko finga IDPS bakomi ko sakana komba IDPS nous vous mettons en garde oyo nyoso akolinga ko sakana na Félix Sekeri Chilombo akutana na biso toko nyata bino en désordre donc tolingi bêtise te tozolinga président to pese chance facha lobaki lelo ba nommé premier ministre peuple congolais azana posa nini azana posa que amona réalité mais 3 mois seulement facha koti 100 jours ezalaka na Afrique te 100 jours na moment oyo basali 100 jours et na changement moko basali eloko moko spécial les 3 mois seulement batongi ba hôpitaux batongi ba camp batongi ba nani nzele salami ba pont et puis ba set mutonzele komi ko sala malokola na Japon omoni nzete lokola na Japon banzela en désordre. Merci beaucoup vraiment Yokaso ni maloba suka pe numéro compte maloba na ngai ya suka kezali que sont tozali soki olingi changement ezali à travers mental na yo mentalité na yo
D'abord mentalité, il faut tout changer. Tozali d'abord on a tozolinga batu nyonso, tozaka tribalité. Ngai d'abord moto soko ina tribalisme na kuiko linga te. Tozolinga Congo échanger. Fachi lelo asangisi bato basanga na kate. Mais tala lelo siko nommé premier ministre. Bato tout boling. Et puis ba diaspora ba pesi bino occasion. Au lieu futa $2000 pour na Congo. $90. Oui. Ozo ya $90 oya oboyi. Au lieu futa 2000. Et ben ba ye. Nazana moko auti États-Unis akomi na aéroport amoni lokola ndoto. Ba yebiseke te ba futa ka wana lisute. 2000 te. 2000 te. Facha boy. 2000 te. Hein? $90. Hein? Congo France, on est avec moi merci vraiment à Christian Touré Kenzo, merci à mon patron Didi Dipumba, merci à mon vieux Roger Louma, via Batajon, et Joe quoi, Gisèle Tati mère double montée ma presse, Juclo Winner, couple dans Londres, évangéliste Game, évangéliste Guillaume Massibou. Mais ça numéro dans WhatsApp. Mon numéro dans WhatsApp. Bon, on a un numéro. Quel est l'appel vidéo pour filmer pas ma basambousse. Naimona Anne, Namona Birode. Yo kanga yo nani yo kanga ngai kala na banga ti bonka lelo na zana na banga nani filmer ngai jamais na pesa numéro yo kokoka ngai te batu baluka kabira banga luka mona ngai te ibongo yo nani olo telebela ngai Madidi Martin jamais au mona ngai mon numéro c'est plus 243 97 047 45 58 plus 243 97 047 45 58 et ça numéro WhatsApp donc ça la brancher les lobes le nommé premier ministre je laisse au gouvernement ba ministre au bazo chaiza ba ministre au moko intègre c'est donc système de déboulonnage comprendre l'ambere mende oyo mende basala ke au mokamate. Merci beaucoup à Esther Bitou Mwamba, ma tante chérie Bambote Nayo, Nesonio Komo, Bambote Pena, on a bien évangéliste Guillaume Massibou, Ngana Bino de Goudani Balasima, Papi Maïbela, Ngana Bino de Goudani Balasima, ciao. Congo France. France.com, site ya Tolo Masolo danger, Masolo Kitoko. CongoFrance.com